Bandeko Balandia Erotech TV Mbote na bino bo pesa biso confiance pona ko yeba o izole kana Kinshasa na mwa lelo boyebi très bien que politique ya mboka ezwa vitesse mususu na vitesse wana donc tokena olukela bino vraiment ba news ba tokena olukela bino ben toxité na kati ba balabala o baza ba fabriquer ba beti lisolo komi ya solo alors que vérité zana tokenda ka internet te pona ko préparer des missions na biso surtout que na source sûre to que na ba journaux na ba magazine où ils allaient réputés où ils informara tout bien de manière à ce que toi apporter bino et loko ya motuya mais ceux qui ont ndeko ou tu découvrir biso na nos s'abonner na chaîne na biso te ou cliquer kaka s'abonner et puis ou cliquer lisusu na mwa ngonga mo za pembe noara de manière à ce que tangu biso to boaki vidéo na biso yo za na information sûr émission autopona tout ça là on a lingala bino nde bosenga tout ça émission na lingala pourquoi puisque ozana Azerbaïdjan ozali na Moscou ozali soki wapi oleka parité otanga pe na invitation na munoko nini et puis tozala ba maman il y a un certain âge ba benga biso balandaka biso tolingi te tozala frais pona bango tolingi vraiment information et kota na bandako information et kota et sika nyonso congolais asangani na moya lelo. Donc, tous allons à point où est la actualité politique il y a Congo RDC na moi les lots tu sais très bien que moi Mboka Etienne Félix Tshisekedi azali moko ya oyo asimbi bendele pour na kokamba mboka ya Congo constitution sezama mboko na ye. Et donc, Tokolobela, Oyo, Etali, retour ya Moïse Katumbi. Tu sais très bien que Moïse Katumbi, Azali Mwana Mboka, Nebandeli Torobaki, Aza italien, a coquille jamais occupé poste de responsabilité na Kata Congo, pas à Mwana Mboka te, mais tu sais bien Oeleka Kisima. Tu sais très bien que Jean Mende Omalanga, donc Oazaleki ministre, il y a communication na gouvernement Oyoto Leka, Zamoko ya Oya posé candidature na Sankuru et pas ni Bamboka Batete la côté Kuna Baloja, mais na moi lelo Azali toujours éluté. Aza éluté, to éviter pourquoi. Et puis, il y a une déclaration Moko, qui a manqué un petit peu chef de l'État, et puis, Togosola va divers, Togosala, moi, tour, na tournée, président Salaki, à Bandaï na Chaba, na Lumumbashi, à Kena Bukavu, à Kena, voilà, na Boma, na Eswara Mumbakene, puis na Beni, à Kena Kaleye, voilà, Kaleye, Pai, Nini, Tobungisa ki bande comme Soussou na lac Kivu. Voilà, pour nous traiter makambo on a aussi énuméré nazali boko na mwana mboka docteur Mbo. Docteur Mbo azali moko ya bana mboka awa Paris andimi ko accompagner le président Félix Tshisekedi pour na ko tato la vérité. Puisque le kuta et l'équipe tourne à les réseaux sociaux, mais tous en a battu. Oh, il va être responsable. Non, na le kuta n'engwana, le quoi ngana ebi vérité, le quoi ngana zali pembe na vérité et bongi to éclairé banamboka. Oh, bazala mabunga to tchabango na nzela. Donc na pesimbote na mona mboka tous en a na plateau. Docteur Mbo, bonjour docteur. Bonjour Jean-Paul et détective. Alors, ils ont sengondeko tant que kutana na oisika pona ko zongi sabana mboka na nzela batika mafingi batika biloba loba mukonza zali se moko na Kinshasa kombo na ye ezali son excellence Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo. Na soza d'accord nanga. Na très d'accord na.
trop d'accord nayo mais tolanda ki ndeko ensemble peut-être tozaki na ndako moko te mais l'actualité le quoi yoza branché pour na bana mboka bazwa vraiment information malonga o talaki o elekaki na Lubumbashi tongi o pesa biso un petit peu point de vue na yo na présence ya président Tshisekedi na mboka Lubumbashi et puis toko qui tapait Bukavu, Beni, Toké Kali. Donc tu comprendre un petit peu pourquoi tourner wana tout d'un coup comme ça président aligné vraiment banda tourner à Congo na ba côté ana. Oui. Merci vraiment Jean-Paul. Président à Tamboli les Razui à Bani Moussala à Tamboli na mboka papa ya mingi. Ki na Angola, ki na Brazzaville, ki na Nairobi, ki na bamboka belé à Tamboli aux États-Unis, ce que comment ki à Tambola pena intérieur ya mboka po aye makamazali kuna pousse insécurité ezaki makasi na côté Lubumbashi. Je crois que na passage na bango na ministre de l'intérieur na kanisi moi qui met côté kuna sikoyo. Donc bon ka kende atambola po yende mutu asimbi mboka yende mutu ayebi nini o ya ko sala po soki ordre ezalité atia ordre bien sûr ezali yete mutu akote yango mais akopesa peut-être ba directive na ba o bazali compétent na bisika on neti akende ki na chef d'état major na d'armée akende pe na ministre intérieur donc basali organisation kuna vraiment ya bio to yoki na ki ministre intérieur na mission ya tokomi wapi ya ndeko moko boye bandeko ya tokomi wapi ndeko epenge fofanana kigu ba interroger ki ministre intérieur vraiment ça qui très bien ministre intérieur a se plaindre à un président et surtout na keinde ba yambaki ye ba mona que vraiment ya solo on est azali mutu moko aye uniquement pour na ko aider sous peuple aye pour aider sous peuple plutôt ça qui n'a passé 21 ans ya dictature ya Kabila ya souffrance ya banzala ya konyoko mama kamande ya ndeko bomana donc ba moni penda ke ya solo yende aye penda po aya ko big service yango akene ki tourner na ye wana masi de ki bien otali surtout accueil à partir ya aéroport nde ba yamba ki président ozomona kaka ke vraiment espoir à bato ezali na mokonzi nde bato ko l'espoir fait vivre moni nan ba bikité nan ba banzala ezali nan mais l'espoir fait vivre pour ba moni ke mokonzi na biso azana ba idée ya malamu na mutu nde fati président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana posa ya kobongisa mboka bato pe balingi mais lelo mwana mboka mbo bandeko bazozela vraiment toyebisa bango insécurité. Quand on parle de l'insécurité dans Lubumbashi, insécurité n'est kuna puisque tu as vu que dans l'Est bakata abatumitu ba viola rabasi mais dans Lubumbashi toyo ki mouvement militaire insécurité ya motindo nini oyo banezista kuna insécurité so otali bien ndenge na yoka ki ministre intérieur za koloba ezali mingi na bato bazali surtout ba mibe ya ba matière bazali ko ba exploiter ba recherche na biso na ndenge moyibi donc na batu ya mwana sapu kamwena sapu o bakimaki ba on so bakimaki makambazaki na bazaki na babindoki alors batu wana bakomi kosala mobulu ya koya na babindoki na ba pétard pour que bakimisaka bakamisa bazwa moyen ya koyiba alors ministre intérieur ko kende ya kendeki amonaki ke eko sala mabongo te voir même ba militaire pe o bazana bateni batiki musana bango ya kisoda bakomi sikoyo ko surveiller ba chinois na ba pakistanais o bazali kuna ba indien o bazali kuna de façon que ba surveiller bango po bazao yiba biloko na bango muto a toucher bango te batiki ba poste na bango de garde na bango ba surveiller yango insécurité on est benaki mabe et pesa ki mboka mobulu le président ko la kende kuna ezaki na ndeko moko bo Eliezer ye muto amonaki asengaki ndenge nyo surtout que aye sa ministre intérieur que kuna insécurité ezali yango ministre intérieur asengaki asaki rapport par président de la République bakende ti kuna bango nyoso mais basali tout de façon que ba meko ko calmer yango na ba frontière ba barrage nyoso ezali kuna bato bazo zali belé sécurité ezate mais bato batondi belé et ils vont ça les zate en présent monaki non musale ko continuer boité asala ki tout alongola bato na nyoso tout donc atiki je crois 4 services et qu'on a yoki service d'hygiène service ya douane na service ya sécurité ce qui ni wana
batika il y a contrôle esprit à contrôle batika na ba place wana en entendant à ce ministre intérieur à ça la mise en place puisque ba commandant nyoso bazana ba frontière kuna o baza ko diriger wana donc wana comme na Kasumbalesa non nakana oui Kasumbalesa na Lubumbashi donc ba monnaie qui donc so ba continuer et kozanga pour ba musu basali ba 15 ans ba 20 ans ba musu 18 ans na depuis ka ni pouvoir à Kabila mais biso to ba très bien kala tant biso zo ko la to mona ki tozana ba camarade na ba kankokolo ka lufungula ba camarade zo o mona ka kalami to ka ono baza suna Kinshasa te batindi ba ona kisangana voilà ba mise en place de ça ma pona onuka ke mabe ke kamaderi ezalate c'est-à-dire au moins soldat a commis ba camarade ba komi olia ke sika moko ntango mutu ona mabe ko salema moya kanga yezate akutika yepo nini ayibike atosola bobo ye mutasala bobo botika na oswana ye ou bien azu ya sala ko la kanga ya ko sikaka après atiki ok mboke bongi bongote ya ministre intérieur aloba ki yango ye moko bien que akosala tout président puis ordre à ça la mise en place que bateau na bateau a changé bateau o bazaki na Bukavu peut-être que na Équateur peut-être que na ba Congo donc so ba la mise en place ndengona ordre kokota donc biso lingde sécurité kokota parce que et loko nyonso za na besoin yango wana ata moto peut-être aux na nzambe so za na tranquillité ezali malamu na lero moto lobake to rigita ngobu tuté mais na point wana sala ki yango sécurité ezalaki okobananta musu na ben malemba na makolo okende même musuna bandane autant makona pour tout 23h minuit 1h du matin mais le ba dérangement makambo comme venu pour une pour insécurité on to lingi angote yango président akendaki na Lubumbashi pour no ko moyen a bon sa mission ne yango wana ndenge na yuki aloba ngo meta na ba Congo alobi yango na boma alobi ngana zali président ya bino na yende po na bokonzi ya koluka ke na zala mokonzi bobetela nga maboko te bokonzi na ngai ezane mpoke na bongisa bino na bongisa mboka le peuple d'abord donc ce que bino bozane sengo pe no bozane sengo boko mona ona ko sala yango to zolba tout le temps awo fati aye po na ko bongisa o balingi balinga o balingi te ndenge na yo kana ne bizumeta lo ba ko balingi te bakena Brazzaville ape Congo bakene kuna za Congo moko non na benga bango te po balingi te so moto amoni ke no Congo ki sana Brazzaville mboka moko te ayi histoire te so moni ko lingi na vandi ça te na dans Brazza po Fatimu to azali wa biso to za ko ndima ye to lingi pe to yebi ke akobongisa o ya limité andi azana ko dimanete mais biso yebi ke akobongisa moto nyonso tout o ya ko banda musala e ko banda male na yena ndeko ne Vital Kamerhe ba ko sala musala ndenge ba ndimaki yango ke bazala bango mibale ba ko sala pe musala e ko za kwa kumali bosote moto nyonso yebi ndenge to leki na passe dictature ya Kabila 21 ans autres bato ba nyokwami tala bakimbuta ndenge ba bomimboka tala ba boshab bango nyonso tout baza ko se prétendre lo baza ko kumisa lo so président le bikambo o président alingo a violé la constitution mais bango ba respecter la constitution te au côté ba bomaki ya so ntango moto atongi président o moto asali SMS ne bakanga izo ko mulumba kaka SMS pe ba mona ki batine pour makameta Kabila batina bloko alinga ko kufa kuna wana zalimi ezali liberté ezalité tous ana mboko za mboka ya droit za mboka o ezali mboka ya démocratie parmi ba démocratie nous sommes monde entier France ezana kati tant tout monde makamani mabe na mboka na biso alors ndeko na ningi to lobela un petit peu côté actif kuna to bi que côté ana est très dangereux alors président a qui vraiment risque ya kokende kuna il était prévu que vraiment Atikala juste le temps il y a qu'au mettre au point babloko ya kendeleki c'est-à-dire que bon akuta na ba commandant militaire akuta na ba bateau bazo s'occuper na ba sécurité akuta na un petit peu voilà a un peu de température il y a soin il y a bateau baza internet pour na Ebola mais et comment kendeni ni ke alala oui oyebi président to banga ki makasi to bine akeu micha na mnoko ya azali tata ya bana ye azali responsable président de la République ye chef de l'état azali tata ya bana nyonso ya Congo mobimba akomi kuna ayoki ke kuna pasi bana bazali nous phrase salimi bato badili na babwatu na bato mais akokuka kamute mate abifo na kerba bino kuna za dangereux ke tabi na kokende asali tu akomi pe pona ni mona ke bolingwa zango na boka moto alingi bato azali ndenge wana azali mwana mboka te eza mopaya te o bazaki liboso bazali na bango bapaya abakufa na bango etali bango mais non ye ezali mboka na ye akoli na mboka abotami na mboka
ba parents ne ba koli wana donc aza na souci ya mboka yango loki na ko komati place bato na nga ba kufina mona mais il faut mona c'est bato ki nango hein c'est bato bazaki nango pona ko kenenzela même ata ministre intérieur alobaki président vraiment bato bandima ite ka kokoma mais to keneti kuna donc ministre intérieur na so risque makasi a ju risque mais quand même asali yango ezali bien en tant que tata ezali ko zana bana te ndamba lobino ke bana bazali na pasi kuna ata esi yango ezali kaka mais yozoloba ozoloba likamwa foule mais biso to monaki vraiment foule malunga te à part ba papa na ba mama ba jeune o baza oyemba baba utusameya utusameya qui est belé Jean pour bato bazali alors bazo senga pardon quelque part alobi non ne me demandez pas pardon et puis aboya qui baza ko senga pardon babé pardon to sala ki o mabe to basala ki mabe puisque le kola bandima qui était le col va voter qui était peut-être musu baza ko lobele mabe na tango ba propagande ba campagne ba élection présidentielle baye ko senga pardon bien en tout cas to yeba ki yote to yeba ki ko za moto eza de monde ngo mais baye ba ki était siko baye ba ki puisque ndana sali lo malungu non mais ba moni mais zanga ne ba moni présence ya mutu ndenge ya zali na bolingwa zana Kabila asali soki combien 18 ans akoma ki na boka na te akoma te azoko kineka ko kene mo ya soki akomi ba ekozala au moins état major me faut za na aéroport mpona okengela ye metala fati azali azako tambo ali lokola mutu nyonso président azane simple ndeka tozaka na makura wati ndeka tozaka na bato ko bola nde bazalaki hein azako tambo ne simple Hollande ko to boya ki ne bandela boya ko Élysée voilà donc ba bengi ye babi président to ndimike ya solo ozali mokonzi na biso limisa to sali mabe ya lobi non bo singa pardon na sali ni bo sali nga mabe mokote hein ezali de démocratie hein démocratie ça esengi ndenge wana bana nyonso tu ya Congo moto na moto azali libre ya kopona candidat o ya lingi bino bopona ki candidat o azalaki adversaire na ngai ezaki to na bino mais pour le moment ba vota ki Shadari ba non ba mingi bazaki ba fayo lamuka lamuka beza bata kuta lamuka abibo pona ki adversaire na ngai donc na ndenge ya campagne to salaki mais pour le moment c'est moi qui est le président je suis le président de tous les Congolais ndena zalia na lingi bino mingi tala moto donc il faut autant la raisonnement ya président tozali na yango ata bato balingi mais tant ya ke kame ndama ke kame ya na nini akomi alobaki mabete alobi me botala ngai ndenge na ye kotala bino ezali souci na passe monene zana ngo parce que mboka mobimba lokola mboka ya Congo bato bake loko kufaka boyeba bato ya mabe bato bake loko kufaka bazali me mata na jile sobeka te bokotambola ndenge ni pour bateau son motif botala bateau il faut botia babi pour ça bateau bagilé au cas où problème ezali bateau baye bandi ko se défendre on ndenge ni ko se sauver mais bino botiki bateau bazana bagilé te e bandi ndenge ni donc asilikaki alobaki même ya parti ya lelo na tikele bino apesi bambongo abi apesi ki so 1000 gilets que bozala na bango mais bateau c'est $57,000 donc $500 par famille éprouvée ba pesa ba famille wana ba famille ba sepela mais au moins c'est bateau bazaki na yango eloko nyonso tozana besoin na mboka na biso ezali nde kozana ko mutu nyonso ayeba ko respecter mokonzi mutu nyonso ayeba ko ndima mokonzi tozana na ye ayeba ke tozana président mibale na mboka na biso te président azali kaka moko président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nde mutu aza président mutu nyonso atosa o nyonso to mutu nyonso mais azali ye aza président yo lobi aza président mais nalandaki vraiment de très près ba déclaration ya Lambert Mende tant ba bengisaki ba non aux alliés convoqués, ou je ne sais pas si invité ou convoqué c'est trop dur, la présidence concernant candidature de Sankourou. Mais Nayoka qui a loba qui moko et tambola qui vraiment dans les médias tout, à l'obi, j'ai jamais vu nulle part dans le monde que un président a fait ça, instruction na un commandant militaire sans passer par sa hiérarchie mais ngana ganza ki donc en armée ezandingwana yozolo bakaza suprême les chefs de l'état et le commandant suprême des armées donc azana droit na esika nyonso yazali ya kopesa ordre na motona d'ailleurs mende ya kolobelo konini mende bavandi basali 18 ans na pouvoir
ye muntu azaki di nani porte-parole ya gouvernement azo pesa ba communication na bato azna o genyoso oyeba ke bato ya PPRD bango so bazali bato bazali arrogant oge za na bango makasi tala mende ndenga za ko loba ndenga za ko finga nani akopesa leso na nani mingi na makambo so basali ya koyiba na Sankuru kuna mboko ya botama mboko ya lieki azala gouverneur ba voter ye o ya za ko mépriser président mboka wana ye moko mende même pas ata place moko atiamwa boutique moko bateka kame ba savonté akoma mekonte mboka ndena ko ministre intérieur azali mwana ya mboka wana abi même pas 1 mètre ya route ezali asphalté mboko mende aza koluka azala gouverneur et balingi pe yete baboyi babito lindo mona mende awate soki bali mais so ba imba mon était bana votaki mais na yibite peut voter na Kinshasa na yibite o ba votaki yekuna ba votaki ba changer mais ça les côté pour na kozala eli ya peuple il faut ntango ba voter yo faut au sala pour na peuple au bon ça peuple au sala makamala peuple là c'est on même pas 1 centimètre même pas 1 centimètre ya route yo zali asphalté ndenge ministre intérieur ça ko lobana la ki missionnaire le bon ça nini nzele ezalité ko banda swate na mboka na yesu na Sankuru soki ko ba soki na beni soki pa na yibi na ngate nzele ezalité bon batu ba kotamla ni batu ko li andeli bon yesu hôpital les athées école à malongue les athées bon à part moi cathédrale Mongo ba inauguré à la minité et donc il y a rien à bon il y a rien à mboka mais si ko ya aucun azo wela okene kuna akesani non mais ba misana luxe ba misana na bani nzele zata otambola non alingi ndaza la gouverneur pour avoir continuer vivre na Kinshasa ninga mais ça na ozala ah d'accord donc aza gouverneur Sankuru les acclimatisés donc alingi ndengwa gouverneur élu na Sankuru mais avant la Kinshasa ah oui voilà ils en a qui ne revend na Sankuru revend aza même pas même pas un petit bicoque boy atonganda ko atobongo c'est ok no vana wa mapo ke lo vana na Sankuru il faut yango moni ba tout ba pesa ba candidat o ba votaka ba sala tout ba ponaka bato bazali bana mboka c'est mieux ba moni ke moto abota place wana ndako ne yango wana ba parana bango wana akozana susi ya mboka na ye bato ko ba mende to yuka ka denema ko kene kona ka ka mema ka valise ba mbongo o ke no ko na cimetière ba bio moto akufa ka keno tane mali ba dollar na cimetière yebisa bato ba yoka ba yeba si il y a même pas une année ou 2 ans mende azwa ki mali na ya atina cercle na ba mbongo ba dollar akena kuna Sankuru ke no kuna ba bio onke na akufi bato batara moto akufi te mo onke na akufi ezali wapi ndoka ne ba mal ya ba mbongo ndeka tina ni donc moni bato wana état donc gouvernement bato wana état bato moko bazali bato moko basala attention pour ce so ba continuer même Kabila na bango o bazali ko kumisa so basali attention te ba kozala même so oneke eza besir na Soudan moni pour ba alors que ça mutu mo ça très puissant mais ntango peuple atomoki ye wana akomi déjà au moni mal ya bango Béchir Azalaki na majorité na parlement. Béchir Azalaki na tout. Azalaki na majorité na Sénat. Mais élection seulement on a dit azo commander élection yi mutu azo nommer azo voter. Donc batutu wana bazali batu simana ye. Batutu bazaki simana ye. Mais à quoi indeni? À quoi parce que peuple qui tomoki. Donc peuple quoi ici? Donc vraiment peuple né mutu azana commandement ya makambo. Yana zo lo bamingi. Kabila ça l'attention pour ce moment. Soki azali mutu na kasa ba conseil malamu te, so ba conseil malamu. Kabila c'est le moment à dénoncer. Alors que non politique na tikine to na Sarkozy. Abi na tikine nga politique. Akoko tala batu de musika. Comme ça, mais un sénateur, c'est un politicien. Oui, mais d'accord, un politicien, mais quand on s'appelle au cours siégé, notre famille, bah, nous sommes ces armes, ou à un sénateur, à qui nous siégé, à Tika pour la Makamoso, pour se Félix, à ça, pour madame, président Fatih. Alors, nous, on a reçu de l'autre côté, on s'est vengé, au Tikarova, Nambok. Madame, elle a calme, elle a tranquille. Si on continue comme ça. Non, mais Babilo, on a autant de choses on a les réseaux sociaux, et cause à la paix, bentox, hein. Non, mais comment ça la bentox, mais non, mais Batou n'est pas arrogant, pourquoi? Parce que c'est pour ça l'orgueil, pourquoi? Puisqu'on a compris que Batou, à cause de photo, il y a Kabila, a commentaire, on ne peut pas le vérifier. Peut-être, sous les années, madame, sous les années, bon, ceux qui y a toujours en contact, n'a pas tenu le ministre, on va Bébisa, au lieu à Tika, à s'éloigner na Bango, que justice un jour. Et ça, pour rattraper Bango, il y a toujours peut-être qu'on intervenir, ou bien qu'on peut ça peut-être moi, aider na président Félix, non, soit ça maïl, atika pendanios, ce qui était, à Rosalaka, na soir, oh, ils allaient na Égypte, na Soudan. Oui, tu vis vraiment, tu vis pas qu'on a Burkina Faso, avec Campaoré,
tu vu voir en Algérie, na Tunisie, na Tunisie, voilà, na Ben Ali, na Algérie, vous êtes opéré, vous banga parce que mutoloka Kabila, azana pembeni te beaucoup hôtel, maté bo mesa Kabila bo bengana ya longa wana, mais azaki na minduki yo mo yebi peuple congolais, armée, ezali armée congolaise, ezali armée ya Kabila. Oui, mais bazaki sous commandement ya. Oui, mais lelo, le cas de Nigeria et Kasonga do bango, abi notre chef suprême, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. ezali Kabila te dans la président kaka moko mais meta bomote chef d'état major mais kasi ndenga toloba ki bako mesana bakomo mesana muke lelo bakomo la muka moko bazo ndima keno le président le commandant suprême il y a armée puisque bon elo bazo bangiza ki armée que non sokaza na armée te moyen ça la manœuvre quelques manœuvres que ce soit ezate mais lelo le quoi ba yebi ki armée mon meza simanae pour oya kosakana soit aza aux arrêts soit ake fa na ndako ake pointer na chômage bon kuna donc voilà et donc ndeko na linga ki un petit peu to solo le quoi tant na ces amulaité to yeba to komi na niveau nini avec le tour ya Moïse Katumbi mwana mboka non Moïse to yebi ke aza Katumbi azalaki italien problème azaki italien bon à cause azalaki italien ou tout ça ouais blog monga personnellement dans le barmon na ngoni te parce que tozaki na présent premier ministre Manuel Valls azaki espagnol il on a zongi en Espagne azaki premier ministre Sarkozy président azali hongrois il azali président ouais tu blog moko ezana na sens moko te moi d'accord même ata azali italien mais si quoi azana passeport ya ba Congolais ba PCI ou en tant que Congolais non il est mon président mutapesi azaki d'ailleurs gouverneur na Katanga et comme sikoyo il faut azonga mboka akendeki pona nini ezali kaka ba jalousie kaka ba jalousie kaka gouvernement ya Kabila ko ezali kaka pona opinir batu ko nyokola batu ko pesa baninga pasi yango ba nyokola ki Katumbi asambaki ba juge ki Katumbi mususu azana exil akimaki azana Bruxelles moi si on a sur qui moi si musu wana soki juste musu akima ki so azali mboka na ibina ngati donc ba le moneke Katumbi azaki na problème tabi kama wa sala kama bete donc ça dit ba kundoli dossiana ba réétudier en ko ba ba soki vraiment solo problème à spoliation ezalaki ba moneke spoliation ezalaki te Katumbi azaki na problème te yango ba lobi que non ezaki na cour de cassation ba monike non azana problème te botika mwana mboka azala libre donc ba libérer ba délibérer dossier et Katumbi Moïse Katumbi lo azao banga ngwana il fallait que ba assurer voilà que sécurité est assurée et puis seulement après ndé akoye kozonga donc si alobaki yango bien avant président Sylvie Fertier alobaki bien avant que na lingité na pouvoir na ngai na mandat na ngai motu moko azana exil politique pour ya Katumbi ezaki politique ezalaki ayebaki wasaki bobitaki ezili politique donc lokola asasi passeport na ye azali libre ya kozonga na mboka na ye azana parti na ye azana batune bazako zela ye balingi ye bakozela ye bakoyamba ye bapese sengo si fois sala musala na mboka na biso akosala musala mutu nyonso azana mboko azali capable ya kosala musala akosala musala nepo mutu moko akopesa zate donc tango na ye koki akosala musala ndenge nini Martin Fayulu azozonga le 28 avril alobi soulèvement ko salamana ndenga mukete ti à obtenir départ il y a président Félix Tshisekedi mais tango nini Katumbi a rejoint ouais mais ça ko furko distraire batu pamba Jean Paul hein soulèvement populaire ba ko sala ngo ya nini tala ndenge président Félix azali na 3 mois kaka pamba azali wana tala ndenge azako sala na moni ba mama moko lobi bazako bina na université à venir ici hein bon ba venir nyo ba bala nyo surtout azako bongisa mais malé mboka na biso ko bonga soulèvement populaire yango ya ko sala ngo na nini ba ndeko so azaki na ba prison la vérité des urnes puisque à sa place na été vérité des urnes wana makambo même Katumbi balobaki ezaki na Bruxelles na ndere basala ki réunion na bango makambo avec des urnes balobaki yango te ba solution basignaki ba papier mokote bon to continuer na vérité des urnes basignaki yango te boye vérité des urnes ngo continuer na nani moi c'est Katumbi a bien que na kozo en Kinshasa mpona lukana na aider ndeko nanga Félix pour basala musala bon siko vérité des urnes ngo ye na nani donc biloko moko ya pamba pona ye atika ko distraire bato baza ko tinda baza na poto ba vandi bien avant na mwasi na ndako pas été réalisé par le récent événement politique. Alors, rêve brisé pour les Congolais.
que non, mais nous, le Congolais, notre... c'est pas brisé parce que Tozali na président ou Azosala Moussala. Si peut-être Monseigneur Ambongo voit que son rêve est brisé, ça c'est lui. Ça ne concerne c'est lui. Donc c'est son rêve à lui qui est brisé, puisque voilà. La Mouka a atteint le pouvoir. Donc c'est son rêve à lui. Son rêve à lui qui est brisé. Quand on Monseigneur cardinal Moussengo, c'est tout à fait normal. Il était obligé d'accueillir le président de la République. Mais Yemoko Ambongo Bayamba qui est dernièrement et pas le président Fati Bayamba qui est et puis à Félicita qui est à Souhaita qui est tous les meilleurs vœux de manière à ce que Nini continue. Et oui, puis mais je peux dire pareil comme le président avait dit à Béni. Hein? Il est libre. Il est citoyen congolais comme tous les Congolais, même s'il est prêtre. Il n'attend pas que des bouquets de fleurs. Non. Il est prêtre, il a ses opinions, il peut dire tout ce qu'il veut. C'est la démocratie. Donc, selon lui, son candidat, c'était Fayoulou. Vous voyez, ce n'était pas le président qui s'est guidé. Mais aujourd'hui, le président qui s'est guidé, lui, il a le pouvoir. Lui, il y a le but que non, revenailler et ça lui briser parce que Fallait un président, mais oui, mais le problème c'est que Azo englobé Nini échec quoi dans la non, je ne crois pas. Non. Ça concerne que lui est allé bisoter. Ça lui concerne. Il y a mon compte de mon rêve naïe et ça lui briser. Mais biso, on a brisé parce qu'on a un président qui est le président Fati. Ça Félix c'était Lombo. Président Béton. Et où t'as qui avant comme Béton, Béton na Galate 16. Il y a mon tabanat makambo président Béton. Président Fati, président Béton, il est là, le président de tous les Congolais. Ceux qui azali président il y a Ambongo, bon c'est pas grave, ça c'est ça concerne. Il y a azali Sangote, azali prêtre. Même Nzambe Baton sur Balingi Nzambe. Je vais te dire ça ici. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Que Nzambe t'a sali moto. Alors que Dieu n'existe pas. Moi, que mon donné à libre. Il y a quoi ou n'est pas voilà, comme le président l'avait dit à Béni. Donc c'est la démocratie. Il est libre, le Monseigneur Ambongo, de choisir son candidat comme l'avait choisi qu'il a Fayoulou. Donc il est libre de dire ce qu'il veut. Les sur les Congolais, rêve de a brisé. On a un président qui est en place, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bah oui, mais si vraiment je crois que Fayoulou a la président un jour, je pense qu'il sera président à 84 ans, puisque là c'est parti pour 20 ans, et donc tant que Fati a fandi 10 ans, puisque va renouveler le mandat, va renouveler sous Vital Kamerhe 2 fois, ça fait 20 ans, plus son âge actuel qui est de 64 ans, vous en avez 84 ans. Donc 84 ans, je ne vois pas un Congolais qui va prendre un président à 84 ans, un homme, le roi Bouteflika, dans le siège Roland, ça va être très compliqué pour les Congolais. Non, ils ne vont pas l'accepter. Ils vont pas l'accepter. Bandeko balandi to komi na suka ya masolo na biso lelo o etali politique ya mboka Congo RDC. Naranti bino bato bolandaka biso soki ozana nous abonné te zwa temps vraiment au s'abonner et ça juste un clic ou cliquer sur s'abonner et comme ça au cours de la vidéo na biso tout puisque to yebisi bino que masolo ya solo et bandit. Et bandit pourquoi? Puisque biso tokena lukela bino information et sikani ne utaka. Tokende ke vraiment na source information pour vraiment te diffuser en haut. Tokene na Facebook te, tokene na Dailymotion te, tokene na WhatsApp te, mais biso tokene vraiment na source à masolo pour vraiment tant que to yebisi bino bon dimena biso ke e uti vraiment esika bino boyebi. Ndeko lelo tozana yo Dr Mbo to komi pe na suka masolo na biso nangana yeba est-ce que ozana liloba pona bandeko oyo bazo pesa biso confiance. Oui, le bailleur le Bezali, qu'on peut ça kaka merci na président Fati Béton na musala ningo za ko sala toza de sengo mingi to yebi ke eza facilité mpenyo soko bonga kaka na jour moko te musala eza ke belé donc musala ezali mingi okuti mboka yo c'est kufi ba bomi mboka nyoso e baby il faut bon que ça moko mettre sur le cas courage na yona président Vital Kamerhe pour ça tout bon samboka ce qui vraiment effectivement que coalition ezali que yo mutozali
liboso na yango na bato nyonso na majorité nyonso pour coalition ezali ndeke papa so tali constitution c'est le président de la République qui est au-dessus de toutes les voilà ce qui vraiment ozali vraiment au-dessus il y a ba institution ya mboka na biso nyonso toza ko souhaiter ndenge maître sur Mboma Lobaki a Vital Kamerhe azala premier ministre pour que mboka ezala bien pour que vision na bino mibale ndenge bosalaki ekokisama o nyonso baza kosala makelele ba Arimova ba Shaba ba Shadari ba Mende bango nyonso wana baza batu moko ba bebisi mboka ba bomi mboka na biso donc soki batu mosusu ba kozala net ministre de l'intérieur to le baite ke batu nyonso ba perdre baza mabe net ministre de l'intérieur wana mona kiye suko monena ni azala kilobi na to komi wapi na Fofana na Kiku na mbungi azako loba na ndenge azako sepela na ndenge azako ko apprécier yo président de la République bato ndenge wana ta za moto a PPRD bako tikala mais to boyene ba biyibi wana nyonso to goba lozolo bambi dans lozolo bambi azali congolais c'était un angolais bazala angolais bon bisika bana mabe ezali ba congolais bazako mona ngote bazo luka makamuso katumbi o boy mwana mboka mais lozolo bambi azali angolais azako congolais siko bazako fana kana mboka donc bato wana nyonso tout otala bango bazonga te ba congolais bato kokosala lelo moko te bata mabe ezali balobaka na monoko balobaki yo tolingi to mona ngobila na gouvernance na gouverneur ni ville Kinshasa te azali gouverneur mais même soit gouverneur mitindo bando utalikolo il y a za gouverneur mais za président de la République mais ba congolais nde ba soko ba moyi ba congolais il faut pas comprendre la constitution il faut pas comprendre siko ndenge na utako ba na émission o eleki tozana o esika avec constitution à l'appui to bando tangela bango article moko de manière à ce que ba comprendre qui est qui et qui doit être où na kati ya République puisque confusion za makasi na kati ya tolingi mboka na biso bato bazali sérieux o bazali vraiment na mitu ya malamu na amour ya bato pour na kubongisa mboka ya kostika mboka ezala ndenge kimbuta asali biso mboka atiki ba foule akoma sala na ba morgue na kati ya centre ville bato baza ko kuba mona passe ba ko bela necropole na nini kuna ba 2500 po motake le kokota biloko nyoso mabeki mbuta asali madame asalite mais na mona lere ngobila bimi gouverneur kimbuta aza ko sepela aza ko mela champagne eza problème te aza ne mais eza la continuité politique à kimbuta te non eza la continuité te wana makamongobila yeba asala audit et pas que Mbuta ndenge Godempoui asalaki na ville na gouvernance ya Dancing et pas Nsing yepe asala bongo et pas que Mbuta ministre nyonso o ya kozwa ministère soki a remplacer ministre asala audit de ministre o ya remplacer to yeba bato wana nyonso tout ndenge ba gérer ki mboka o azami yibi batia bango à côté bazwa bato malamu batia bango na disposition de justice vous mais à côté on makambo ya justice donc batia bango batia basa ba rapport ndenge Jean pour ça ina Nsingi siko zana makala kuna azako mona bango so bazako sepela bazali à l'espoir président Félix azali bien azali gentil na bango mais président ça justice baye bakanga bien que le bazako sepela mais paieront un jour bako futa d'une façon ou d'une autre bako futa moi nata le loté na bana na bango pour mabe bazako sala le mal que batu bazako sala et qu'aucune de génération en génération donc baye baki mabe bango basali ata bango sepela bazako mona bazali na bango bien ba ça bango lokoté bako kangama un jour bako soko lokwa ndenge besira soki na Soudan mais bana bango bako mona passe bako sala vie mabe OK vie na bango ebongate Béchir batu oyo bazoka te suki na kati ya boloko papa na biso bazali batu oyo ya kangaka donc des prisonniers politiques voilà bango nde bakumo yambaye bakate suki balatise bilamba ya ba reye wana ya ba prisonnier wana donc akomi na bango ndenge moko basato ndenge monter puisque il faut s'adapter donc on va soutenir le président Félix d'accord mais tout peut ça fait conseil na batu o bazo sala mabe bakeba parce que bazako tia vie na bango en danger ko bana Kabila na groupe ne nyos ministre so basali mabe ba boyiso mboka pendant 21 ans bazwa ba disposition bango moko ba luka moyen ba sala o ya ibaki soit azongi soit akenomitika ye moko nani commissaire ya police général Kasongo commissaire de police na ville ya Kinshasa aloba ki amobi abi moto nyonso a kozala gentil ye moko ayene biloko alete azwaki moto wana ozala épargner ba menacer ete mais soki moto ali ke ba décliser ye azala ridicule azala kaka moto makasi to kolandela bango mais papa to boaka quand même to pesa moi longonya na général Kasongo na oya zosa na ville ya Kinshasa
puisque tout le monde dit que contrôle technique et comme la Kinshasa batuba koufi na ndenga mukete. Voilà, batuba koufi na ndenga mukete, donc ce qui fait que général wana ayoki le sambo ya batu alobi non voiture pour tambola na kati ya balabala il faut ils en contrôle technique. Si on a contrôle technique te okobimate et puis ba voiture mingi etika na bandako osomona état ya ba voiture zo tomna na nzela na assurance na lo bapenda bien moto su penda voiture ezokende eza na frein te. Hein? Azako tambola soka moni ke bato bazali il faut aluka moi soki a pomper ça ni pour que atelema mais c'était dangereux. Akanga frein à main mais quel mboka ndengo wana. Il faut contrôler bien penza et ça les marana makambonyos pour contrôler voiture est-ce que ça a contrôlé technique est-ce que ça a assurance est-ce que voiture ça a assurance mutozo kumba ngwazana est-ce que ça permis de conduire est-ce que voiture ça a carte de et nous on a éco-généré bah emploi ce sont des emplois parce que et quoi ça peut bon on a et quoi ça bon ben oui bien sûr faut assurance mais bien sûr ba ça ba contrôler technique ba ko faut et puis bah nani assurance Sona ça a un monopole assurance parce que bah comment on appelle ça? L'agence concurrente. D'accord. Donc la concurrence est là, c'est-à-dire que au s'assurer et si gagne sur ligne et nous sommes créer l'emploi. Donc va bloquer tout le monde qui la fois dernière bazo ça makambu, il y a un parking, les lots sont dans voiture na kati à Paris, on ça là comme ça. Et puis au foutité na kati à Paris ou bien les bandes à Paris même dans la banlieue. Au foutité l'état relâché au terre. C'est sûr. Si à cause saisir le mbongo na compte et donc ozala ministre ozala na mututu général son alobaki yango abisi ko tozana ozala ministre ozala ba côté les misayo pim pom to boy yango général Kasongo vraiment merci en tout cas ngo ya mwana mboka ozosala musala kitoko ministre Ilunga makambo zo sala nyoso zo mona yango bo continuer bongo to lingi état de droit vraiment ça mboka na biso e bon makambo zo za en ordre que monto azako tambola à se sentir à l'aise tozana mboka moko ndenge bato mingi bazako lobaka tozana mboka moko ezali très riche na mabé na biso hein le Congo est le pays le plus riche du monde mais le peuple congolais c'est le peuple le plus pauvre du monde. Ah oui. Et imaginez président lobaki c'est pas possible c'est pas c'est na lycée tozana mboka ezala pauvre que moto ata même ceci quand on parle boy il y a peut-être 85 € moto akeno sombate. C'est pas possible. Donc, les Libanais, les Indiens, les Chinois, pour contrôler les Nyonso, na Ouazana Mukandate, poto, biso, bande, on a vu sur le Ouazana pyjama, ma papa na makolo, tu vas contrôler, Ozana Mukandate, et Ozokende. Pourquoi pas Bango? Parce que Baza pour se pembe, tous en complexe soanaté. Tous en complexe sonaté, ba boutique wana bazo tenir, ba misala na bango bazo sala. Biso to kenda ba Chine, to koma na Chine, to kuta chômage na niveau moko inexplicable. Et donc batouana, bamiso baza ba tondisa ba prison, comme il n'y a plus de place na ba prison na bango, bango nde batindi, basa le biso banzela mabe, basa ba boumela biso ba na ba hôpital, bazo kosande baza ba médecin et tout ça ba pourriture, ya ba Chine, nde bazo tindi la biso. Fati beton. Donc na zo sala ngo, ezalo bede, ezaba chinois te. Ba chinois ba lobaki bati soko ba nini comme lokola soki mwamba soki ni na yolo wana, mabele soko tambo na non. Mais oui, baza ba prisonnier, ba yekola iloko. Donc baza na bango ne expatrié. Quel expatrié? Expatrié. Chinois expatrié? Vraiment. Moi j'étais en Chine, Nabi, mais les Chinois, ils sont à Kinshasa. Donc, si on tinde boya comme mundele, papa, botika complexe wana. Botika complexe, bana mboka bozana mingi batanga. Boleki batwana musika. O batinde la biso wana, tamuso bazaba tumoko. Bazali awa na Pôle emploi. Biso to sala na ba bureau to leki bango. Donc c'est pour vous dire que bon ça la complexité na pour sa pembe. Bamuso azana mona zo chinois mo boté ta sur aéroport, allez comme on aéroport kuna aizai motumo azo kombaka tout le monde na bango na sa aéroport na nibezali na Rwasi kuna mo azo kombaka balabala. So akina mboka na biso kuna akomo bien, peut-être comme chef de bazo be na indien mundele, pakistanais bazo be mundele. Ba pesa nta muso avion ko banana rado meti na train d'atterrissage, ayebi pièce da pièce comme na ngote. Mais ba pesa responsabilité. Non, botika. Ba chinois wana surtout ba indien. Oh nyonso bazo contrôler bango ezala chinois, ezala libanais, ezala pakistanais, ezala malien, ezala sénégalais. Donc bango tout mutu fois na séjour légal na kata Kinshasa. Voilà, bazali libre. Moi la mboka son excellence Félix Tshisekedi déjà ayebi à vivre na poto awa toute la jeunesse a passé en na poto ayebi comment ezalaka. Pourquoi pas ezali pas na biso? Surtout lingi
droiture ekota na mboka alors bandeko balandi tokomi na suka ya ntango na biso toza na kanda te mais tozopesa mayele na oyo bazokamba mboka de manière à ce que ezala vraiment mboka pays wana il faut ezala pays de rêve. Oui, puisque paradis na biso wana biso tosali ba 30 ans ba 35 ans na bamboka oyo un jour tozala na posa vraiment que non to vivre l'expérience tozwi awa na ba classe ezala na ba misala ezala to mema ona kati ya mboka na biso to bongisa muna mutu abongisi domaine d'activité domaine de compétences na ngasi mboka ana soki lingwa le bongi kitambo bongi le banda le bongi puisque bato diaspora baye wana basangisi makanisi na o bandeko to kuti wana ta mususu vision eza un peu limitée mais biso toza na vision élargie vision eza élargie puisque tout monde est belé na ba mbula ebele to fa na mboko armée peut sa confiance na président de la République la police peut sa confiance et peut sa confiance voilà ezali armée ya Congo ezali makamunyo surtout ezali ya Congo ezali ya Kabila o ayaki na ngolo no Kabila zana armée azana police azana ba armée non ezali ya yeti Sarkozy toza awa déjà tozana Chirac tozali awana Giscard d'Estaing tozali awana Sarkozy tozali awana François Hollande bango tu wana bazaba ancien président mais toyoka ka mutu moko abujaka te soka longwe na gouvernement mu bakei et ben baké bazongi zongi na ba parti na bango il y a pas diffusé que non Sarkozy kende qui a sali réunion non il y a pas ça donc Kabila doit arrêter tout ce qu'il a fait voilà biloko wana tolingi yango te parce que ezo biloko wana mutu ezo sala que non à quelle place boye ba caméra RTC ba balandi ba TV 50 balandi ba diffuser donc ça y a na Kabila ka saté qui a sali plus fort biloko wana donc il y a pas de président à Congo, président Zaka Moko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Bandeko bo like, bo s'abonner, bo koma belé pour bo en temps. Na oizo le kana Kinshasa, mbote na mabota na bino, bonne fête de Pâques et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Your son to be called.